nalobela no bandeko yo pasi ya baninga esala bango swelo te yake omona mutu okufa otala yeba ke zamba lola un jour ensemble sabino bebike batebele baninga suko ya olala na vie mortualité ba omoni ngaka ko ya jour ba okunda ato moni ya olela obamba na mabele yeba ke ya lukuta peneti ngai na théâtre na doso ngomona faiblesse na na théâtre et aka na rôle mona nga jouer te eza rôle yo bapesa nga mwasi oyebi diable alinga place bolingo ezala te pour place bolingo eza diable mona nenga ko opérer te oh diable pour opérer faluka ka ko ta division kata bato tant te lobela bolingo na mona mama frère ari papa oyebi ayembi abi bolingo nde longoli yo na lola yango nde kitisi yo na se kaka bolingo nyokoli yo boye o et tu es mort au nom de l'amour oyebi vrai bolingo ngala mona onka pa bana mike na encourager bango te mais au moins bano bakana 11 à 10 ans balingani ba parents bako bano beta balobi bakati bakovo mais po bakabwana ezaka passe charité eza amour bongo amour eza nini parce que amour ezelo to oloba ngona munoko emona na ate mais zana babiloko yaka ko lakisake geste oyo eza geste d'amour yoka bibelo biboy so munguna na yo asengi yo maya omela pesai azenemi na yo zamba préciser aza munguna na yo mais soka asengi yo mai ya komela pesai tango pesa ye eza makala moto ocha likolo ya mutu na ye ngapi nazaki omona na otambwa na nzela mutasenga mbongo na piati oyebi nini ezaki nga na mutu naloba nakopesa pe mbongo na ngambe na pie mutu mabe et ake a freiner misala nanga mais à chaque fois so mutasenga mbongo na leki na pesite so na kei na okaka kati na ngepsa mais yura musala nzambe makambo ya obanga yango mona bato bana pasi ya solo to sunga bango te sala oyo zamba pesi nzela te ekomela mutu te. Bonjour, bonsoir, chers internautes, ça n'est pas Herbolanda Bisso, c'est bien moi, votre humble servante Karen Dombo. Oh, je suis encore là pour vous parler de la charité oblige. Et aujourd'hui, nous en avons l'homme de Dieu, évangéliste Meshach, et vous allez le découvrir Bakalate. Donc là, je dis un grand merci à mon père Snapé, mon père Snakolo. C'est Yende Mutalingue Teto Sangana Awa. Donc ça y est, m'a trop. Et Réal Nabiso a permettre Biso à Fongula. Donc on a invité Nabiso Yalilo. Bonjour frère Meshach. Voilà, bonjour, bonsoir ma sœur Keren. Et na profité pe na pesi mbote na bandeko nyonso bolanda biso ba mbote na bino ebele que zambalola pambola bino. C'est toujours ya bino votre humble serviteur évangéliste Meshach, Assemblée chrétienne vie nouvelle, les aigles du Christ. Amen. Et voilà, bon frère Nabiso, toko passer na un bon moment et beaucoup découvrir nini a Elibiso na charité oblige. Avant de tout commencer, frère Meshach, santé ndengeni. Ouais, santé zamba obatela, nga déjà na ebsara bato. Na bandela keloko à chaque fois na ebsara mukili. Soko lingomo na bola mwanzambe. Mona onka na biloko mibale, o mona ngona souffle de vie. O mona ngona santé. Ebi so la mungi na mbeto, ozwi loboko tiebo emoni esali. Ozwi su loboko tiebo emoni esali. Il faut kumisa nzambe parce que to lalaka mais po mutu alamuka. Ta yo la muki na bamsuba la mugate. Wana sko photo zong sapena lokumu na nzakomba. Voilà frère Meshach, avant na kota na sujet na biso charité obligé, donc na 2 ou 3 questions faut na poser. Première question na nga eza ezana bato balanda biso donc toni toyeba est-ce que frère Meshach oza évangéliste solo to ezalaka mpona barole bapesa kondo karnaka titre ya évangéliste tona pour sa réponse. Bon déjà nzamba za lokumu mpona
pour la question to me kapé ko batu soupe batu na rango mamsu bazwa occasion ya oyo kangote mais le on a profité na me kapé ko yebisa bandeko ce qui est vrai na bandi mambu ya Nzambe banda bumwana biso batu tozwa ngolu ba parents bakufa avant vie nyonso eleke na kati ya église parce que biso toana la même na église nazoyemba na chorale na bandi mosala Nzambe na kiti matinal taka kiti matinal mais baboya kotikelo cher oteya baboya kotikelo cher modéré mais souci ya koluka kosalela Nzambe na okontinue kaka lokola Nzambe na nenga sela mamne batu msu balekaka batu msu ba remplaçaka o bazaki banosa musala ya moment balekaki ngape na tikali sikoyo muto azo diriger kiti matinal na komi pe koyekola koteya na komi pe koyekola ko modéré ngape na komi kutu ko lakisa pe batu su nenga o modéré na nenge ya oteya donc c'est par là que na bana okola na mama bunzambe tie sali que bon tellement non c'est l'Nzambe mais mutu pe so tellement mona mona sexa batoka yo ponyo sara théâtre te sko batu banalo bango tellement moi mingi na mona ke fona sa théâtre oui na milobele penga mona biboye na lingite na zaka musala Nzambe ya quartier na zato na commune na botami mais na zala mutu mo boye message ya Nzambe eyokana partout ça dit esukaka na RDCT mais emeka pe kokomata na monde entier ce qu'on a talenzani na koleka na ona bibo na kana nzela théâtre vraiment to ki fra Meshak ayebisi biso que azakaka musala Nzambe na théâtre te mais c'est en réalité que ça la Nzambe donc voilà alinga ki te ke musala na Yesu kaka place avandaka et à partager ngo na biso bay total akaye donc merci frère Meshak et ça la konde nini no partageaka musala Nzambe na théâtre comment ça se fait? Déjà Ecclésiaste chapitre 3 verset 1er Bibelobi il y a un temps pour toutes les choses. Donc mutunde aeba ndeni ya okabola en tout cas ngai na makambo ya Nzambe na musala ya théâtre na pesara par na nyonso donc ce que exactement ya osela Nzambe ya osa musa Nzambe na zana pona musa Nzambe so ipe komi moment ona ke tourner na za pona tourner net déjà boya mbinga fwe bada ke na za pleine retraite ya un mois mobimba na banda ki banda les premiers mai na clôturer ti le 31 et voilà pourquoi que tu n'as profité pe ko yebisa bato et lo simba vie na biso la vie de prière ezate. Voilà pourquoi on a une affiche na commis la persévérance dans la prière. Natie 1 roi chapitre 18. Au moment lorsque Élie na ba prophète Abal bake babe la Nzambe soki nani nde Nzambe ya solo et Nzambe ya Eli a répondaki et Israël mbabalobi to comprend que Nzambe ya Eli nde aza Nzambe ya solo. Voilà pourquoi on a profité pe ko benga bandeko nyonso o Zamba sabino ngolu bosela TikTok bolanda ngai na leka direct chaque jour na TikTok à partir à 13h30 et pas batu msiko da ba 15h ba 16h na leka direct wana donc tozo bondela Nzambe omoni mutuya ya oluka Nzambe so yebi oluka Nzambe faut ba ke Nzambe pe a mimonisa na vie na yo donc voilà. Merci frère Meshak. On doit comprendre dans ce monde il n'y a rien de spécial à part l'amour de Dieu. Donc il faut que le Nzambe boya ebele to luka lobo kwanza. C'est ça. Frère Meshak, j'ai une seule question avant de kota na sujet na biso. Namonaka pasteur de la foi à part rôle na ye ya ki pasteur incarnant lisu sur rôle mususte. Je sais pas. Donc à part rôle qui pasteur ba ko personne de rôle mususu. Au tourner je peux dire voyou Moumeli Masanga, Moumeli Bang, je sais pas, Nalina Yeba, na balance na biso ba comprendre si aux a polyvalence. Donc voilà. Voilà, Zamba Zolokumu nalinga pasteur de la foi makasi na profité na PCP bambote. Zamba continue toujours au battre la ye abomba ye parce que toi on a posa na ye et nalinga tellement mingi. Bon, il faut créer un peu de différence entre
théâtre na musala ya nzambe nazoluka na lubango Seigneur asala nga ngolu pe grâce de façon que emeko betsa batu mabakute omoni théâtre to edikamas ndenge to abwe na mukili apôtre Paul kutu déjà lobango na Bible alobi plusieurs baoya bosela nzambe mais bosela nzambe pona mabumu na bango c'est-à-dire au moins na musala nzambe ezana ba escroc bakota na kati nango baye na évangile mais bosela nzambe te et yana batu baosimba pe bakisi mais baobenge musala nzambe parce que loso simbika a Bible babeng na bango yo musala nzambe loso tongika église babeng na bango yo musala nzambe or église dépendre na alliance mutaza na ona nzambe pour vraie église ezaka mutu Bible dit votre corps c'est le temple du Saint-Esprit ou tongama na mir et ana alliance mutasali nango ça dit il faut to l'aksabatu ba biloko mususo basala nzambe ya lukuta basalaka donc neti ngabwe na ko ecarner pe rôle mo na jouer fo musala nzambe mba msupe ba moninga na bar na obina mba msupe ba moninga na bar na omela masanga mais en réalité na vie nanga normal boy na mela masanga te na vie nanga normal boy et ana ba discipline ngamo na mipesa o mutako longola ngote mais théâtre za art to sala bako benga na film batu babi bon frère mais chaque film on a besoin au jouer musala nzambe te au jouer mamsou criminel non ça la parce que ça art omoni soto taille ba Nigeria au moins batu musu ba jouer ba criminel mais ba pasteur mais loko ça art musala wana il faut ça nanu oh Jésus ça dit art na musala nzambe oui na musala nzambe mais théâtre ezapeloko mususu dans na ko incarner rôle sauf que ce qui to kena moi profondeur au moni vie et à vie à ba discipline ça dit mutu na moto azaka na ba discipline na ye oyo atiaka donc net pasteur de la foi soit bi que a jouer rôle musuté a jouer comme musala nzambe et a mabete omoni wana ezaye sko e apenet ngai na théâtre na donc so ngomona faiblesse na nga na théâtre e aka na rôle mona nga jouer te eza rôle yo bapesa nga mwasi donc wana na leader na nga Fani Masudi na pesi leader na nga Mbote Biskaza eloto pota na na groupe ya ngwana ngai pena kopesa nga ne mwasi esimbaka te po omoni na théâtre so ba pio mwasi fo mwasa simba yo siko place yana na boya parce que théâtre il faut incarner ne balba une réel ça dit faut comme son ya solo et na mona adake na rosumunga pona omema penser na nga musika donc ngato pinga bolingo yeba daki na jouer na ngate do eza ba discipline na ngado eza ne mona pasteur de la foi so aboyi na ye ko jouer ba rôle musani ka jouer musa nzambe pona nge ya mabeti mais ngai so yipe babi ke o jouer musa nzambe te a o jouer rôle mobwe na ko incarner yango a part ka ya bolingo nde na osate. Ok, j'espère que vous l'avez dit bien. Frère, mais chaque pas un principe. Donc, à part rôle, il y a un amour. Et c'est qui sinon un amour? Le rôle, non, c'est égal au salaire. Donc, voilà. Chaîne Nabiso, il y a charité oblige. Mais thème Nabiso, il y a chaque jour, il y a charité. Donc, c'est à toi, il y a que définir charité et zanini, selon you. Donc, c'est charité. Définition nango. Oh, voilà. So, en réalité, ça n'a pas définition moi est belle. Ouais. Mais base il y a nyonso ezakaka amour. Base ya nyonso eza amour et déjà tant que le belara bolingo. Ah Jésus. Santé déjà, donc il y a quelque chose. Tant que le belara bolingo na mona maman frère Harry papa. Bien mbiabi bolingo nde longolio na lola. Yango nde kitisio na se. Kaka bolingo nyokoli boye o. Et tu es mort au nom de l'amour. Olongoli kazaka ya bokonzi. Olati elamba ya mosali. Kasi bato yolinga ki mingi
bakamati babeti yo fimbo nekulusu kilo na mokongo ondimi etumbu ya liwa yaya nanga yo bongi na yango te ezanga nde na meritaki sonyo yo omoni ça se voit charité, qu'on a un homme de Dieu vraiment. Charité eza amour bongo amour eza nini parce que amour ezoloko toloba ngona munoko emona na ate mais zana babiloko yaka kolakisaki geste oyo eza geste d'amour yango moni soto tangino Romains chapitre 13 verset 10 Seigneur nous aide na voilà Romains chapitre 13 verset 10 Bible Bible l'amour ne fait point de mal au prochain et l'amour était donc l'accomplissement de la loi. Omoni balobi bolingo kosala muninga mabete basukisi yango wana te balobi bolingo eza moko ya kokokisa mibeko. Or Bible lobi tangu Nzamba kelaki tellement Nzamba linga mokili mingi apesa mwana na ye moko pona okufa pona biso geste ya bolingo. Or awa bolingo tolobela tolinga tolobela bolingo ya mwasi na mobali te. Sepe na lobi tolobela nomba msu bolingo mwasi na mobali na simba ngono bolingo mwasi na mobali. Oyebi vrai bolingo ngala mona onka pa bana mike. Na encourager bango te mais au moins bano bakana 11 à 10 ans balingani. Ba parents bako ba no beta. Ba lobby. Bakati bakovo. Mais po bakabwana ezaka pasi ngana mona moko ya mwasi papa na zwe essence ya sopeli atumbi mwana ziki mais poati kaka mubali wana alingite mais mubali angope apesi ne mbongo te mais ba vivre na amour vrai donc elingo ba bolingo il faut eza bolingo eza vrai et soto longoli mbamsu relation ya mwasi na mubali totekara bolingo etanke biso na biso bandeko oyebi ngana lobaka lelo bolingo ya lisute lelo bolingo ya lisute oyebi tolobi meilleur ami c'est Jésus oui tokosango te mais tokoma odiembela yango tobosani ke mukolo église alobi bolingana pe bino na bino aimez-vous les uns et les autres. Mukolo église mutapesi yango. Yango mona siko lelo baninga malamba galisute parce que mona moko sali muninga mabe o bolingo esala mutu mabeti. Bolingo toko kisaka oyo mibeko oyo kolo Yesu apesi biso to sala yango. Yango moni tem na bino bolobela la charité. Ça dit bolingo wana et lelo songo mona ka bolingo et si là na mitema bato oyebi o retrouver wa na nimiteke oyeba atamkete na matanga so ngomo na sko ke lelo bolingo za sute na mitema bato tala onka na matanga oyebi ke bato ebele baninga sugo ya olala na veille mortalité ba omoni ngaka ko ya jour ba okunda to moni ya olela obamba na mabele yeba ke ya lukuta kolela wana nyoso na suka yebi da ke tauba ke kunda to vanda quelque part tokolia tokomela batu balanda suba ninga te pona bolingo et pourquoi bolingo esila na mitema batu ebi diable alinga place bolingo ezala te pour place bolingo eza diable amona ninga ko opérer te diable pour opérer faluka ka kota division kata batu aluka ko kabola batu zamba pambola bino na chaîne oyo zamba pambola bino et na ndenge bolobela pe sujet ya bolingo zamba pambola bino ça dit sona bina banokende nako banokende pe kaka omona notika kokata te oyebi bandeko mo basalanga geste batalanga kana théâtre mais bakomisanga moko ya famille na bango c'est ça l'amour o comprendre lo na ngina loba batalanga kaka na théâtre mais bakomisanga moko ya famille na bango oyebi bakangelanga koli bakangisi koli batie ba bilamba batie ba veste batie ba montre
batindelinga mais babisinga ko bwaka biso te to ana besoin libanga te to konte yo ndeko na biso. Et puis pourquoi bosalango? Parce que bato bayebi nzambe. Nene comprend que po bolingo pe vanda na kati ya mutu fo mutu ayeba nzambe. So yebi nzambe te bolingo evanda te na kati ya mutu. Si po te na ome manake nino mwa mulai. Oyebi ke lelo batu baeda su batu te. Surtout bayeli biso su ba biloko ba internet so ba réseaux sociaux bayeli biso ba TikTok mutako koya wana okufa mais muta tombola meme na hôpital ate mais muta préféré à filmer a tiango kutuna nini na ye parce que batu ba commenter ebele e batu wana bandimelanga tikana ta no caméra na lobela no bandeko yo pasi ya baninga esala bango swelo rote yake omona muta okufa otala yeba ke zamba lola un jour ensemble sabino oyebi biso to sala mabe mais zamba ndima otinda Jésus Christ aya kufela biso ye o asala taliso mote e sala bino ndenge nini pasi ya baninga lelo komi esengo na bino muninga o souffrir bozana botala bolingi ko edete muta olela bino botonga. Oyebi esala pasi nakutana mutu asala accident batu nyonso bayeba ofilme mais mutu te aloba tato tombola tomema ndeko na hôpital. Pourquoi mutema ya bolingo eza bino esute? Pourquoi mutema bolingo eza bino esute? Lelo okomona tapo mutu a aider mutu yake tobimisi bandoki liboso yoka bibelo biboy so munguna na yo asengi yo maya omela pesa e voilà azenemi na yo zamba préciser aza munguna na yo mais soka asengi yo maya komela pesa e tango pesa ye eza makala moto ocha likolo ya mutu na ye mais leo bolingo eza esute na batu basambelaka bolingo eza esute oh biso ta to okola tozana okuba mikeme to okola na kati ya église. Oyebi église il faut aider batu. Église il faut aider batu. So mutazangi place olala ayesenga aide na église en réalité faut bo pesa ye mais oyebi batu ba mo banga nini akoza ndoki mais ce que so azandoki bon zambo biso ndimela parce que zambo biso tondimela alikolo ya nyonso. C'est que somme tando qui soki to sambela kapena nzambe ya solo na kati église faut misane nyonso ebima na poisa mais lelo omona na ba pasteur bayamba su bat na église te omona mutana passe ozanga place olala mais ba oyamba ete. Bon voilà, j'espère que vous comprenez bien frère Michak. Mais frère Michak n'a soulevé point mon corps juste pour na bando kyolobi. Totambola nanzela. Il y a des gens qui sont abisso bambongo. OK. Il y a des gens qui sont kutena maman monko kutena papa moboy bana mo ba mike ba osengo mbongo. Mais parmi bato sunga bon bazala muke bato msu baboya ka to sunga te perta ko zandoki bato ko sunge bo memi biso ba chance. Selon yo pasteur non un homme dédié okolo ba nini pour na sujet wana. Voilà. Parce que et ça la ma trop. Na ngaloba mingi marambo ngai moko na viva yango oyebi ngapi na zaki omona na otamwa na nzela mutasenga mbongo na piati oyebi ni ezaki ngana mutu na aloba nakopesa pe mbongo na ngame na pie mutu mabe et ake a freiner misala nanga mais à chaque fois so mutasenga mbongo na leki na pesite so na kei na okaka kati na ngepsa mais yura musala nzambe ya suko ebelo na sala na mate tendance na kebonde nzambe na binzambe na yena sa no alliance to soki nana mbongo na poche nanga eke na oleka na nzela muta senga mbongo na opia azala muta mabe azala muta malamu zambe yozwa soin na ye oyebi zamba likolo nyonso pourquoi to tombola kino kine sika to tombola nzambe ne place mabe eya ngana bimisi mbongo na poche nanga na bisi zambe na sopi makilano likolo nango na pesi ndeko kende siko tozwa ke amuta misama be akepena
alobi pe maloba maloba ne kanginga e bon zambo na osambela zawa zambo na sel alliance nde makambo ya obanga yango mona bato bana pasi ya solo to sunga bangote parce que un jour babenganga tournage oza lisona nga moko na ovanda na rond-point nga babenga tournage na bandal mbongo na aki nango na kitina na victoire na koti salon na kati suki na juisu moto et meminga ti moto ane comme sanga na bandal place na bano kende mbongo esine na koma na esika na lia tournage boye babio bazaki kaka bake Gombe na bengi bango balobi landa biso na Gombe mais place ya zaka na mbongo esine oyebi na telemi na bando tala na bi na osenga nani na bando tala na aki na telefone na bisi carte mémoire na kena teka mupanzi wana mutaopa bia osomba nete na telema na tena bi sona bina senga transport bondima na bango te balobaka ekoma ba jena bango na eta na telefone numéro nani na kozane na ebani na bandali na talibwe ndeko mobwe na bengie asinga yaka place bezwaka moto komana na komiana afuti muta moto azwi mbongo apesinga na ke ti place na nord tourner na ke pe na tourner ba pesinga caché nanga ça dit na vivre ba biloko ebele oyo toko kansango za lukuta mais à vrai ta tokola na ketande ngana ndeko na ngato ketande na biso mwasi abala to eba da ke kuna to olia ba opia biso pe mbongo ya transport ozonga to ke bweto kuti ba kadena na porte ba kena mo matadi sko mbongo biso kendela na ya onkato zaki na sko ozonga omoni zamba mawa ta to obima bweto kutena jeep mo we mutanga yebi biso amemi biso ti atiki biso na ndako akabe biso isusu mbongo e ana batu babima bongo mubimbane ya ngwana ketala mutakutena zati ayeba suta osaneni sko na nzela kutena osenga yo me yo lobike afrene vinanga mwana kabela ye ezate sala oyo zamba pesi nzela te ekomela mutu te. Amen. Donc okabela bango za mabete foko kabela soki oza na mbongo okutena ndeko olela edeye. Bon, cher internaute, boyoki ko kabela mutna balabala iza mabete. Donc bakabela ka muto mute mezobeta, o mute mebete te bakabaka te. Mutu nyoso to mona na balabala azando kite. Donc voilà. Frère Meshak et arrivaka ba er moko tozan bande ko moko msusu na kata ndako bakabate me libanda mopao ayebinde babimisa mbongo ayebinde bakabaka. Siko yo bato bongo. C'est que mbongo akisi. Non ba msusu eza mbongo akisi te. Balingi ko se faire voir donc libanda ba mona bango bazana ngo mais or que na ndaku bazana bango bongo te bakabaka te donc conseil ni ko pesa bande kwa bongo nzamba sungana lukano conseil yango ebi ke ya question mo eza makasi olobielo mo ya mutuya eloko na mona ngo oyebi batu msuba mininga te baza ya jaka batu baninga aza na téléphone cher mais msu place ne ya olala eza ya bien te et ana batu mususu alinga aza na mbongo batu bayeba yeke ana mbongo mais famille na mbongo te ngana ebisa batu we oyebi vrai besoin ezate ke tant batu balo banoke wana mbongo vrai besoin ezape so batali bandeko na yo balobi ke bana famille mbongo donc ça dit au moins tant nzamba pambolio luka pe famille et bénéficier na besoin na yo donc ozate ke na ndako osa eloko te mais na libando ni ba mona yo wana mbongo te et a ba erreur grave ya vie et ça ba erreur ça dit banana ko bongisa famille après libanda pe sunga donc yangwana eza motuya batamaele balobi la charité bien ordonnée commence par soi-même donc faut banana pa na yo yangwana eza motuya makasi baya baya kosela biso ba parents ake bazwaka or que nanda ko sala bilote botika biloko aniza mabe il faut ko banda non place ozo vanda avant obima libanda frère Meshak et comme là déjà que oyebi ke muto alinganga te
alinga côté en coulisses oyebi oyoka mais na boye obi misolo ba face moko donc ba face moko ondimate ki alinga côté mais asengi obelo ko pesa y arriva déjà munguna parce que to ko benga munguna na sens wana mais asengi eloko yo moko da yo moko yebi ki alinga ngate ba koto musosa loba mabe pona nga mais soit asengi eloko pesa. Bon nga déjà banda na comprendre na vie que bato ba inanga bazaka ba kolonga te nde na banga lisute po mukolonga zali azora swena nga ta na za ulala ya otalanga ta na lamuki na obima ahotambwana nga donc mukolonga za yango bato ba inanga nga na banga na ngate na comprendre pe lo mona vie attention na bato ba ina biso et ana bato msu ba ino zamme muto etize bango ba ina yo po batindi ko na gloire na yo oyebi ba bengana Jephthé Juge chapitre 11 ba bisi Jephthé oro hérité lo moko te awa bima kende e ko bimo akenda ka ba effort akenda osala tango bitumbe na mboka ba bitu na mutamakasi na biso ba ke luka su Jephthé. Donc au moins na biso bat pe ba oyina yo sepelaka so bat ba oyino sepela ba yini na biso pe mo batindi ka biso to simma mama nzambala ka biso yango nga so atana ebi ko oyina nonga nga no ede na ngayo mai na opesa yo ya olia na opesa yo parce que ngai lo bank sa nga na mukia rate nga banga ka mukona ngai siko bato ba vivre na hypocrisie tende tinga mutai na nga na ko kabele te na ko solliciter comme conseil musala nzambo repesa nga conseil nini wana na lobby particulièrement pour nga moko kaso o obéir na mibe kwa nzambe te zamba tini biso to linga banguna na biso donc ce qu'il faut ba no sale fort wana soki neti mba mususu merveille ayinaka yo obite ngana linge kaka ngana lakse ka bolingo te eza nzambe mutatindi biso bongo okasi ta nzamba beto linga banguna na biso nzamba yebite nzamba yebite webi du fait ko yina munguna na yo okoma ndemo na ye po ye pa olobake yo yinaka ye bolingo e bomba mamwe bele surtout so yebiga nzambe bakoti na pendo ki babike eboma mutana ka mtema mabe ayebo zwe na opese maya malili otele ya kolia siko abandota na mutune me mutu babaka ka mtema mabe koma ko yambanga boy omona mission ya kipasala ngote tala nzambe faut comprendre kana ba dimension bu nzambe ndio comprendre faut to linga bangona na biso. Bon voilà photo linga banguna na biso parce que eloko nzamba tigela biso na mokileza bolingo ye moko ta kufa pona biso ayeba biso te pourquoi pas biso to linga banguna na biso. Donc voilà frère Meshak comme conseil ko pesa bato ba la biso sur amour. Donc voilà parce que toi qui est déjà presque à la fin émission na biso. Voilà ce dans un conseil to pesa to lobi amour il faut ezala amour vrai. Nga sweza na conseil na opesa bolingo efeza bolingo ya solo oyebi ko linga mutu ifwe utana kati ya mutema daya so lingi mutu osale mabete pasi na yo pasi na ye eza pasi na yo yango nde bolingo oyebi bibelo bibolela na ba obolela pourquoi bibelo be bongo eza sens ya bolingo oyebi po mutu alelisa oseka comme na pasi na yo po mutu aleliso seka comme na pasi na yo. Donc nga conseil na opesa na bandeko nyonso tozongisa su bolingo ndeko aka ndeko bobota mne papa moko te mama moko te ata wa libanda andeko na yo oyebi oyo lingi basalo te kosala ngo muninga te ya des gens balinga batu bayokela bango mawa me bango bayokela batu mawa te wana mutema nini oni basunga yo me yo sunga te wana mutema nini combien d'orphelins vont souffrir bolingo foi banda na mukie okolongola ata 10 francs ozwa noka 10 dollars lobite ata 4000 francs na ngai orphelin moko amela ngo mai bandeko mo baobela na hôpital baozanga mbongo mengana na mbongo nakokepe na sombe bango bakisi omoi bolingo foi mona na misala tozongisa su bolingo tozongisa su bolingo kati na biso. Donc conseil na opesa yango na mutuya. Donc voilà, merci chers internautes. Là tous qui na frère na biso Meshak, boyo qui conseil à pesi biso, boyo qui place à Mimi biso par rapport ya bolingo.
Donc tout lingana c'est important. Donc comme déjà na fin émission na biso, frère Meshak mot de la fin na yo poto kabwana. Voilà, tozo kabwana émission, mais toi non na osala ebele na Nzambe. C'est-à-dire Zamba zo bomba biso, Zamba bomba peyo. Amen. Ki mubange no bana ba osepela nango. Amen. Ki mubange na ngape bana nga ba osepela nango. Ndeko moko landa nga toza malade etanke musala Nzambe, Nzamba bikisa yo. Ki mubange na yo bana ba osepela nango. Donc voilà. Tikana profiter mba mususu na loba merci na leader nanga Fani Masudi bisko za bambote bele Daniel Kabongo Beltesha bambote bele les visionnaires mubimba na pesi bino bambote bele na pesa papa Kowe bambote na pesa merveille bambote na pesa Mimi Kabea Mwasa Batu ya José de Londres bambote. Voilà, na pesa suna un trésor de bandali jeunesse Luchiku Valérie Mouniaga et na pesa nani et si la raté bandero nyonso bolinga ngai nga déjà Zamba salanga ngolu na zwa batu baedanga balinga na bango te natanga kombo na bango na TV tika na pesa mbote na grande dame c'est-à-dire madame Chancel to pesa pena papa Ronique Mukoko babi l'homme social. L'homme social. Donc yeso okutene de asepela na yo. Sepela no parce que maboko ezaka ya ofongwama. Zamba sala ngolo et Zamba pambola et merci na pesi ope mbote na pio mbote. Merci. Ok, voilà. Merci beaucoup frère Meshak, merci Nako. Accepter l'invitation Nabiso parce que c'est pas facile hein? Donc merci Nabino nyonso bodingakanga ezabolinganga ezabolinganga. Moi je vous aime beaucoup. Merci à ma famille, donc famille Demo, famille Munzana, je vous aime, na famille adoptive, na famille Tangata. Donc je vous aime, il y a trop. On est presque à la fin de l'émission Nabiso. Donc Tokutani à la prochaine. Bye bye.